Bonsoir, bonsoir. Naïvi que vous bêtes ça mi metema. Vous bengi belé. Oh, ils allaient réaction. Il y a Proverbe 30 sur l'émission. Il y a Baïna. Torana Nzembo Apollo Kina. Ah, Tozan à Paris en 1990. Parce que ceux qui n'avaient pas sur la vie, n'ont pas été en mabe. Vous supportez les étapes à vie. Ceux qui comprennent les étapes portées, moi, vous comprendre que l'émission est athée. Voilà, dans l'émission, ils allaient réaction par rapport à l'émission qui est samedi na Ebola TV avec Baïna. Voilà qui Kester mené à Aye Poto Bisoto Yambi na 90. D'abord, on a permuté Pasteur Salomon, un homme de culture. Avant d'être Pasteur Salomon, on a Didier Forme. Et qui Didier Forme et Banana Nzembo na Polo Kina na 90. Bogi bino moko bongo na kati ya Bundes Didier Forme Amalata Kala, c'est la personne qui vous parle. Donc ngai nde nazara tata ya Allemagne bayemba Paris, bayemba Germanité, bayemba Suisse, bayemba Belgique, mais pona mbala liboso na musique ya Congo bayemba Allemagne Bundes. Et ça, en 1990, avec King Kester Menea, Oyo, Azali, oncle, nanga, neveu à maman, nanga, parce que famille sont là, la famille Mobiala, ma cousin, Bota la biloko, surtout au Joli Mobiala, ça, au monde, Leki Songo, Azana Leki Songo, c'est le jeune frère de ma mère. Donc, Kester à Memanga, Kester, tout bandane na Kinshasa, na ba Titi le Valois, na Didi Kinwani, O Azali, ba pire vienanga. Tu connais dans mon quartier, mon repère, tu vas dans moko. Dans la domestique, na bango te mais petit na bango. Et puis tu kangama na outil déjà poto ba refoulé na. Tu vas voir na le Valois, na king qui c'est na Pascal wana, hôtel wana. Ba kangi biso bilamba mbongo foot ya te to kiti siko to ke na nini na commune nini Monga Fula. Tozova na ndako ya bakinwani baza kofutela. Donc ngana vie na ngale voilà na za ofa encore tu ova na ba changer nyo surtout ya lemba bayebi. O baza na poto, baza na Germanie, baza bayebi baza omona na le Valois, na Didi Kinwani, na BMW ya Veur de Portière, na Pelema na Chalai. Donc lelo oyo nazo kende ko répondre pour bobengi na mingi ba msusu ba leli. Première question, pourquoi témoignage n'a pas fa baby sango? Même na Kinshasa, Nicolo tout na TV, na Kinshasa ba TV nyonso, surtout à Walesa, bazo baby c'est la makambo, koko c'est la makambo. Tout simplement parce que nous avons un esprit supérieur en Zam, nous avons un esprit à la libérateur et nous avons un esprit à la prophète. Na mona makambu nzamba lobela nga na sala tout ce que na sala rizanza mutatinda nga ya mona timbela iki Walesa aza nganga avant edi ngwe ya lobango nga na mutali boso ba ki Walesa mutamisa mabe botala mikolo yo abimisi mutu mwa uti na poto mutu wana ngane to mona na te ba ke ko témoigner na Kinshasa na TV ke ngana tindaki yake ne tshela Walesa poison bokota na site Walesa bo mona ngo. À part wana Sonic Afuta Rock mais naza père spirituel nanga to kabwana na ye pour alingaki ayimise nga na kota na formation asimisa na kisi na boyaki pe naza
na ba preuve que azobomisa bana basi mingi abotisa mwasi ya pasteur na pasteur Eugène mama Alice bana oyo Sony bana oyo pasteur Eugène bazala jamais bana pasteur Eugène bazala pasteur Sony na yebisi oza pasteur ozote son malamu pourquoi ozobota na pasteur na yo na mwana na yo oyo natunaki Sony Kafuta qui est mon père spirituel c'est-à-dire nazokosela mutu makambo te. Alors il faut réputation dans les bébés pour bayebi que nazo gagner terrain bayebi que message dans les côté bayebi que monde entier naza number 1 yango momoni Facebook epesi ngai certificat pe bato nyonso bakomi kotelema bakoma ba pétition oyo 11 personnes ka ba signer pour balongolanga na Facebook eloko iko kosala mate parce que mukolo Facebook ye moko na posa nanga posa na moto ba olanda lokola ngate na ba congolais dossier escroquerie. Est-ce que Proverbe 30-30 a escroqué montu? Non, n'a escroqué montu te. Botan a lettre wana bien. Lettre wana ils ont ba nyonso. Problème na lettre wana ezali. Ba ina e botan a te. Ba ina azana niveau ya kolega même na TVT. Mais bazo use lettre wana ezolo ba bien. Ezalaki que affaire à côté ka voiture et simité, il faut nazo c'est la mutu wana mbongo. Pourquoi simité? Pour mutu wana na yebi ete. Nana ya poto depuis 86. Donc, l'air bazoé mangana 90, je crois, zaki na village ou bien na Kikwit. Ou bien bakote ya bafanga, ou bien bakote ya bakwenge. Nana komik ninte. L'air aye poto na ete so na neni, nana ye pa mama leki na nga Francine Songo na Ilford, place na Vandaga, so na yena l'homme. Mama leki na nga nda bonde linga bi, leki waza leki na so Kikwit, anaka nga photo na yo, parce que dekwani aza master na nga tokolane na Kikwit. Master nanga tozako mwana ye master nanga pe ayambanga do na yake pas sœur nanga mama leki nanga zalakawa mais na na camarade nanga de kwani do oyo to banane na Kikwit to tambola na ye pe oyo ayambaki nga awa pe asona. Alors ye asengi permission par mama leki nanga kanga photo nanga pour bato bayebaka mona di déforme ye moko témoigner obligé l'air bazo yemba yo di déforme nga na Kikwit na gina rêve na mona yo pour na mona ba photo na King Kestel na petit no Kikwit to kangi photo na ye abenga nga trop et wana eza na 2002 ou bien 2003 aya ko lobaki salilanga ba séjour pour na mboka oyo ayebi atande na mboka te parce que hier salilanga ta ba séjour te so eza solo fois que na juge ay même sa juge akotsa na mboka ndengeni. Alors ye a na posa voiture a ko ma voiture awa na aider bon pour que nous sommes ma voiture au na Londres na memi na voiture na Jeep na Touareg les tozo ki na livie na tamusa Touareg te na ko kumba na pesa ye akene nango atoke ozwa voiture na ye to landani voiture na ye zaki une voiture française je crois sur les Vauxhall te na sombi na kumbi yango yazo la Touareg na tikiye akumba Touareg leto yazo le lovie na bete na tour na Londres na binga na musala na Nzambe to ko changer na ba carte mais l'air aye na kata lupango akutinga na 2 ml mi balé na zaki na ya blé moko zaki essence moko ya mazout bato ba yeba gite zaki mi balé mais na zako tambola nango moko na pesa ngo crédit et par Patrick à Manchester mosusu na pesa ki pa Alain Mobali ya mutu moko ka na Manchester out. Alors sikoyo l'air yaye amoni ba ml atuninga vie na ko soma ngo combien to beti na internet ml a cher il y a 8 ans ils avaient 4000 livres ngana fc le kolo za petit na ngana lo 300 pesa na 3700 abinga na ke Londres na zana ba dollar soki na komi na otilo na pesa na ba compte na nga oli atia 3700 atia 2000 na bengi na bi na moni 2000 wat mususu abi dans 2 semaines na 2 semaines atia 500 livres donc akokisaki mbongo te pesa mbongo alingi te boule na ye na pesa ye voiture ya crédit entre temps pour nous pesa ba crédit na pesa chaque Congo na pesa ba pasteur belé ba crédit na kin. Alors entre temps garçon moko Patrick na Manchester na salaki conteneur yemta kendeki na ona ba jeep na ba minibus akendeki na ngo et comme na Kinshasa melanga mwana na nga mobali nda kendeka ko boto la ML X6 donc ba voiture la musuna ya mama bena amelango. Alors maman bena ko mo sanga bino gilet nazo mona clarté azo lingo pesa crédit mais na confiance na été oyebi ndako na été yemta na ndako
bino batabandu na confiance na bino te ndeko no muso azako ya mpangi na zika misape kolambela ye mituka ekomate amela biso. Alors il y a les gars à crédit na boy ne c'est silisa mbongo si on peut sur voiture l'air est comique na peut sur jeep l'air est comique moyen a azaki na mbongo te akomo bondela ngazo ke nekin ayelanga batabandu nunyo surtout awa na pesa e crédit na boyaki pona bina ebinda kuna yote na ebipe lo mote soko elinga mbongo na pesa oka tie okoma kaza zokoka na ye osokta mbongo te fuba zo msele mbongo na yese lokola mutu ne sala bientôt za villageois ozotinga nga ba texte message ozobenga na ba minuit na dil na cousin na yo na kopesa mbongo ba délai nyonso ndenge toyokana na pesa ye dernier mbongo auto sozaki le 28 janvier. Alors na kamwe ndenge ko bima na TV ko bana meli était pour na pesa ki mbongo et merci na mbongo contre mbongo pe merci na frère nanga mayele après émission ba bengaki maître ba inana ye na Tottenham ba juger bango ba gazer bango pe mbongo etikalaki 600 livres 700 livres ba pesi 400 livres je crois mbongo contre mbongo Charles aza témoin pe mayele baza ba témoin maître ba ina pe à reconnaître que ba utilisaki donc na meli était ezalaki business alingaka te fa voiture akoki alingaka futa voiture alingi crédit esimbite. Donc c'est comme ça. Alors relation nini nga naza nango na Levallois na Kinwani na Kinkester aza cousin mama nanga azali oncle nanga nazalaki producteur na ye nazala président ya Victoria nazala président ya Tambour Levallois Gianni azali awo Gianni Kaluti aza awa na Londres ako témoigner oyo sabino ke na koyamba Gianni na émission nanga azobimisa album na ye awo sabino ke nazala jamais mwana musala ya Kinwani no mwana musala Titi Levallois balaki ba vie nanga tuzakofana na bango pona aki très kitoko na époque na aki sukebele ba keri na uti poto basi bazakola nanga et puis bazaki kolinganga mingi pona aki courager na kumbaka na sala na sto misala tunga na zako sala soka benga mwana musala na bango pona zaki na ba vie nanga mo na kumba bango na ka moko na vanda na bango ngafuna lamba mo na bango funa bezo bilamba na pressing pona zaki mwana muke na kati na bango mekena zala mwana musala bango bafuta nga na ndimi yango te mais bazalaki baleki bakulutu nanga batinda nga et merci likolo na bango nde na koti na showbiz. Donc Didi Kinwani pire vie to lala metu moko to tambola to sama makambo ebele chaque fois na kindaka kin soki azali ayambanga kitoko. Donc Levallois kutu azana ake naki nini Angola soki azongi na okende Suisse to sala émission na e akobeta bino lisolo. Donc petit wana iza batu tout botu na ya kotaki poto anenini botu na ye tango bazako yembanga na 2000 na 90 yazali wapi botu na aba ninga tokola na bango bazali shaisha yazali na Croydon Ado Malanda aza na Croydon Ado Malanda aza na Tottenham Ado Malanda tovandaki ne 4 ans na Germany après ya e Londres aoyeb sabino ki tovanda plus de 8 ans na Germany puis na bota mwana liboso na Germany Seruti aza lelo na 23 ans na bota ki na 93 donc oto alobi eza lokuta. Alors pour la nini ndenge wana pour la nini bongo parce que bato bandu bazaka ba complexé tout ça de sorte bato bandu ba o ba uta bana kikwit ba citadin na ba o ba uta ba vanga ba bulungu ba kenge ba idiofa ba pende ba gungu bazaka na ba complexé c'est-à-dire alingi aye bana na sima kombo nanga yango ebomi. Donc réaction nanga ezali yango wana frère wana na meliete na zape na problème na été yazaki fana na nga yaki tokanga photo na ye ba liboso na mona yango wana ayebi ata ba séjour na nga te azali pe camarade ata ndoko na nga moko te naza na noko eza Dino Pakasa Dio Mugala Leki Songo Gisongo na Jise Songo nayebi te na kati ya bato wana nyonso tu ba camarade ne banani banda kala kombo na nga toujours ezaka Didier Songo na change kombo te bokoki kotuna Ado Malanda bokoki kotuna bato nyonso tovanda na bango na Bundes bakoyebisa bino ke na changé kombo te eza kombo na ngai. Alors pour na ko kende lisuko la sabino preuve que depuis 90 d'ailleurs depuis école primaire bazali ko benga nga toujours Didier Songo banda kale za bongo. Alors okomona ke makamyo surtout eza ndenge wana banzembo akala zela na zela bino nzembo mabusele asala na album Apollo Kina bomona ke kombo na nga ezalaki toujours Didier Songo na actualité
to landango na beti banzembo po ezali ezali neti nini vinanga ezali lokola banzelanga na leka olie mutu muso abetango tikanga moko na betango po batu bali ko beta masolo batu na yebi mutu wana te. Donc soki ndeko wana alobi ke ngana eto yebani akosio po ngana eto yebani te yenda lukaki nga amonaki nga ayaki pananga pe na yambaki tolanda nzembo oyo boyokaki na 90 déjà bazoyemba nga Didier Songo diplôme na nga Didier Songo banda école primaire na 6e des humanités Didier Songo na changé kombo te kombo na nga nazala nango na Allemagne yango pe nazala nango awa yango nazala nango partout tolanda ngo. Et toujours Bible elobi mosali na nzambe akomela ndambo ya vin ndenge Yesu azali komela na mela yango akobatama te po eza biblique soki na péché yaka na Bible la sanga place na péché na 90 po bayemba oyo na King Kester ezali lokola bamabanga lelo te ezalaki po naza moto ya liboso nabetisa concert ya Kester na Allemagne na Berlin pe na Munich nabetisa pe Papa Wemba ya Papa Wemba kutu nzembo adida pese ya dida kiese komaka Didier Forme naza premier mwana tiango oyo adirija wenge premier mwana tiango oyo adirija wenge en réalité nga nazaka mwana masina te na mwana na botami na lemba na koni na lemba me nasombela bapara na nga ndako na masina na Pascal ndako wana nga nasomba yango je crois na yeba so anete 96 so 94 nasomba ndako wana 94 ndako yango ezalaki ndako ya ndoko na biso lere akufi bayesi mama na biso kozana bana na poto yebisa bango basokelo ndako ndako wana eza villa eza na salle de bain na kati ya ndako donc epa na biso na masina na sokolaka na kati ya ndako na salle de bain kende okomonango ngami nasombango apart wana nazotonga ndako na limité étage oyo babotola naza na di lupango ekangama na maluko nazosala orphelinat nayedaka baorphelin banayedaka boprime nalaka saper natika sape nakoma retraité de la sape nalataka bilamba ngwanzu te nazalaka toujours propre et nalobelaka su bilamba te. Donc soki lelo Marie-Paul asala succès nga nazalaki producteur ya Marie-Paul ngamu naza kobimisa mbongo na 1 2 3 epaya emongo lwambo kofuta bainstrument na salle po Marie-Paul asala succès le Marie-Paul azoboma tous les wenge bazalaki 4x4 nga nde producteur et Zakaria yamba biso na variété samedi soir nga mutu na revoka manda chante na nani nani manda chante alinganga te po nga na revoka ye bana bandal bazako linganga te po babi ndenge mutu alutaka masina mwana lemba aorenie na bandal na le seul garçon ya lemba le seul garçon ya masina arenia na bandal lokola président wenge nazala mukala Marie-Paul te me nazalaki producteur na ye na opesa na bilamba na bakarma nyonso toyoka nzembo. Merci na minanga mabusele to passa ba grand moment boyo kasikoyo Didier Songo na Bundes na 1990 nazalaka Didier Songo depuis 1990 na poto bazoyembaka baalbum nyonso bayembanga ezalaka Didier Forme mpe Didier Songo toyoka sikoyo deuxième libanga ya King Kester ye moko ezalaki mpona kolakisa bino napengu te na mopakano te me fu boyeba mutu soki nga nabetela bino histoire na nga te mutu moko akobetela bino yango te boyoka sikoyo King Kester ye moko mutu azamaki mpe asonama bon Angleterre eza bato bauta ba village bato mosusu bauta bakenge bauta Nigeria banzela makolo yango buzobe eza bongo bato baza sa idéologique bayebi makambo poto te ayebi vi ya moto te apusani na balinga saka na yo
navanda na baniarkos, navanda na balevalois, navanda na bakinkester, navanda na bapapa wemba, nakola na bato ya minene yango wana nazalaka complexe te boyoka nayeda mpe bato ebele baya poto na koloba ngo te mokolo yali boyebake nayeda bato ebele baya poto nayeda bana quartier na biso bato ya famille baya poto na adopta mpe bana ebele na futa rao minerval soko oyebi mutu te kobeta masolo ya mutu te basa na nga ado malanda aza na Londres botuna ye na Bundes ovanda akombe na vanda 9 mois te na vanda plus de 8 ans na Bundes en passant vie na nga malembe chamwa na quartier na biso ya Kingasani ako confirmer Masamba azali ya Fabrice Masamba masa na nga tokola na ye akobetela bino masolo Fabrice Masamba na Londres masa na nga tokola na ye boyoka sikoyo naza oblige nabengela bino bapreuve po bomonaki bato ebele bazokosa bayebi nga te wabango akotémoigner semble matama pupa mado shalom boyoka siko king ye moko king kestere mene boyoki king kestere ye moko ya kosukisa Didier forme qui découle wana grand bongo na période wana na Allemagne nazala na basi mibale Jili na ado na époque wana ezalaki pasi mpo bato bazala na basi donc nabeteli bino mwa lisolo na nga oyo ntango wana azalaki pasteur te nazalaki kobeta bakula na babanga nayiba voiture te nayiba bilamba te me nabeta kula na babanga nazwa mbongo ebele mpe nasala nango makambo ebele soki oyebi lisolo ya motu te kobeta yango te oyo abetaki na tv ezalaki ya lokuta donc conseil nakopesa bino na bino nyonso bozo soutenir nga merci oyo nyonso bobengi merci mais réalité yango oyo proverbe 30-30 aza rancunier te proverbe 30-30 aza mosali na nzambe proverbe 30-30 azaka na souci ateya bato bakota na lola proverbe 30-30 azali ya nzambe soki moto ayeli bino makambo ya lokuta bolandaka ye te po proverbe 30-30 aza ya nzambe akutana na nzambe mpe alingi bato ntango nazoleka na tv koloba nazohimilie bango te nazolinga babongwama bakota lola lifelo ezali lola mpe ezali donc motu nyonso tu akoya kobeta masolo ya vie ya proverbe yebisa eke ozokosela motu na nzambe makambo oyebi ye te nga nalingi motu nyonso namoni vraiment ke bolinga nga mingi namoni bamama mosusu bapike bacrise bamosusu bazolela ntango bayoki verité bavandi na kimia butu malamu bolimbisa bandeko balobi mabe mpo na biso bolimbisa bango tia bango na prière ngoma azali sorcier aza na milimo mabe mais processus esi ebandi ya leta akolokota moko na moko molongo ozala molai totala semaine ezobanda ndenge tokokutana alors Julien soki ya solo na nyongo na ye eke ye moto akotisanga na mboka oyo juge azala intéressé ayeba akotisanga na mboka oyo ndenge nini donc ayebi nga te toyokuta ye na poto nayambaki ye me alakisingaki mboka tie na ye mpe nalimbisi ye babay nga naza na yesu nga naza na nzambe mpe nalingi bino mingi merci na mbongo contre mbongo merci na bato nyonso bazalaki wana basalon seruti bofashe mabe namoni frère na nga mayele afashe merci mingi na bino nyonso